full music, full music, full musica. Biso bino plein na Simon Moboya.
Televisa,
instrument yango yo ezokita na kati ya mutuka. Voilà, c'était fabriqué par Full Music et Namindele. Si vous avez un instrument qui dit ça, vous sentez bien. Donc, nzungu pena, banzungu, naba manzanze ko beta siko son. Donc, sentez bien biloko yo et ko bimisa son ya miziki. Donc, yango tala munele ndenga zo lengela ngo. O kitara Ramazani, o nini te. Yango yo. Boko mona bino moko biloko oyo ndenge eko transformer na son. O senti na yango izoko kitara zero kitabe na bidon. Hein? Tala ndenge bako lengela bidon na ebisi yo. Big Boss Zoro mabia le nous de ça. Yango yo. Eloko ezako tambusa Full Music mokili mobimba. Sekele mbeke baza wana dog na ebisi yo. Restez connecté boko mona logo yo. Kala ndenge nini ego solo la. Tala, ba juango pena soin, bazo kitango eye pena awawa. Tozana bidon. O sa na ba bidon yo ka na ba bidon. Na kini pena ba melango ba mai banini. Na ba mi kilikoto yo ba javel bani mais eko bimisa son. Boko tunanga o eza nini. Ni papa bakati mais eko bimisa son. Na ebisibino nzungu oyo balambela ka semoule. Boko sentir son eko bimisa. Est-ce que c'est mou la poto ou bien foufou? Awa yango tala. Tio pena yango tio mangera. O kabna tio yango yo eko bimisa son. Na lobi vela nga sele botango. Eloko lingaka yango yo. Tala koto yo. Barbecue mais eko bimisa son ya miziki. Voilà, yango yo. Na biso na kokoti. Tala kokoti yango yo. Donc, oyo tozo komona wa batiango likolo ya bora café en même temps et sali loko ya doke luto balambela ka semoule mais ko bimisa son ya ndenge nini bokoyoka baza pe na pédale à drum mais oyo guitare est-ce que bokoloba guitare ya koyo fabriqué aujourd'hui. Donc voilà, mais instrument nyonso za yango bien. Bango yeyo. Baptiste bango yeyo. Donc bango yeyo. Bango yeyo. C'est le mega yeyo. Yeyo. Ma pipo yeyo pe koto yo. Ako ko sala so de egoïda. La biso eza dégâts. Alors, bon rester connecté. Toko zonga la bino kalaté. Voilà. Full musique, full musique. Attends, je vais jouer le son. Beta kilobi. Awa na mboko yo batondisaki lelo eza version mususu. Voilà yango yo kwa toza awa oh boko filmer musique mute awa international. Donc boyebi bino mogo segele mbege yo. Yes. Allez, allez. Voilà, alors Big Boss Zoro mabia là. Balancer le logo yo. Teo la kisabango Congo ezana ba talent ya danger. Biloko nyonso boloba o te ke osala chantier nini. E o tonga ndako ya Vitali Kamere te. E ko binisa mindele nyonso boko monawa. Voilà, musique échangea. Oh mabanga. Ah ouais, la raté. Check, c'est pas pareil. Baptiste bango yo. Full musique. Voilà. Donc voilà. Bango yo. Si. Bango yo. Ba complet. Mais bon ça si ça. Yo baksa ma pipo yo. Allez rejoindre famille nae. Allez rejoindre famille nae. Voilà. Déjà on a d'aller au ticket l'omni na ba evre et panza na ba to pe ba la booking pe komi goya Voilà. booker amsu Portugal ka DJ boye ya moi que na beta DJ mongo na ba biye pa kenda fulu to vandi boye ma mo sala na musu ezate ba mo bana ba tulune na ma Ya doso motel siko. biso bi da hotel to zo Ouais bon.
Thierry. Tito aussi ça. Ouais, je regarde. Mai pia ngwana sule mai kiliboka mana mai. Justina uti na mai. Mai na. Telo bina kote kuna déjà. Uti na mai. Tozo na kati ya loge awa. Uti na mai. Donc bango nde baza boye bazo préparer kala te baomata na scène. Venanga Arsène Botango. DJ Elon Star. Mapipo yeyo. Ensemble na orchestre ya Full Musique International. Full Musique International. Bozwa boyiba ba image montant bomona ba artiste congolais oyo baza international. Ah bana kata loge. Donc mundela yo kilinga auti na mai. Donc voilà. C'est bien d'abord, tout le monde pour mon bout. Ah, c'est bien, Ok, ouais. Ouais, c'est bien. Là, tu vois. Ah, papa, mais yo, les gars, là, yo, les gars, parce qu'on a déjà. Ouais, mais l'agence photo Kaboul. Full Musique, bazo mélanger j'aime. Artiste solo bango international. Bango bidon kaka na nzungu na kikalungu na lutu yango mtememi bango partout. Esa valeur ne lugo na mongoli. Koza na mokoze la osela ele te taxe do tina ghetto. Tina ghetto. Quand on soma guitare nini c'est trop cher na kitala. Obenga babeta banane babeta futa promotion bon. On n'a pas. Le quota ça est le kwasika. Ça la monde mususu. Le 200 na monde à part. Mais les lonzungu ezo me mabino partout ki kalungu bidon. En tout cas ba courage. Let's go. Mais oui bisiko bateau ba négligent ba blogo wana bino lelo bozwa ngo a valeur. Otsko bango ça va pas. Bango il faut pas comprendre que ba biloko to salela ba déchet to boire ils a rappelé utile na mamususu. Ils ont brûlé à partir de déchets et ça initiative pour y a bien. Pour les déchets à part visionner tout ça là dans instrument, la costume, la masse, mais ba tout nous ba aussi là dans pe bilo mususu. Ba aussi là dans ba pot de fleurs, ba aussi là dans ba bilo ba chana ba pinda, ba aussi là dans ba esthétique anda ba aussi là dans ba bilo rebelle ba bilo quoi ba plastique, ba métal. Na félicité artiste pour basala biloko wana ya komisa ngo eloko moko boye ils a déjà idée moko ya bien ya éliminer moi saleté na environnement oya on est pesa maladie on est créer ba pollution et créer ba dérèglement climatique tout wana faut que ça l'effort ya arranger mo biso na part la biso to sala Mwanda mwana Et mimi bino poto spécifiquement mikanda. Respect. Ndela respecter biso na Kongo ala bien pour mboka bakokoma daga na reconnaissance te Kongo ti le découvrir te na batu mombo de amndela cheka. Oui. Elle comme à 10 ans après mara baba kangale. Contrat be mati. Ekomi kilo. Le kamusinga mami ile la découvrir te que qu'est-ce moi les qui wana ba invité ba ngodo akotanga mambo tu mobimba tende ba komaki. Ke ba invité ba boye ko qu'est-ce akokango te. Journaliste. Ah. Moins informé quoi. Donc ceux de nous nos journalistes moins informés auto finio libisa biso. Voilà mère. International. Voilà mère la biso mezani nezaka ke faut basala la recherche. Net ba biso ba minene bongo ba francophonie. Il faut ça la recherche ya ba artiste au ba poster surtout na ba bilolo ba couverture. Ogete kamba mo fali bil o basala kombo. Oh ba ebani na Congo les appels na ba musu ba ebani na. Yeba OK na international ba benga de orchestre. Non international francophonie benga de orchestre. Barbara na fulu.
Donc, le bilan, l'orchestre, le musicien local. Local, ouais, local. Maratro. Pourquoi qu'un journaliste est local? Mais c'est l'histoire de la mère, il faut comprendre. Ah, mais bien, vous voyez, il y a un commentaire pour vous dire que Congo est un local. Mais bien, nous international. Vous voyez que vous bêtez au Canada, vous bêtez partout. À Thessalonique. Si vous voyez, comme on l'avait dit en Australie, à part papa, il m'a dit au Kaki. Nan. Congolais avait été en Australie. À Thessalonique, à Pologne. Non, c'est pas la caca. Oh, Babima, il a dit que c'est la respect. Mais qu'il est le ça. Vous comprenez? Qu'il est le ça quand il Bobi Soto dit que quand il avait été ici, il avait un rumba international. Pesoko yo kango, vous comprenez qu'il y a un nez moussous. Il y a un musique qui se trouve même à l'élo. Il y a un musique qui est au bêta. Pour que pour mon début na to bêta ne musique yo ba grand kale ba bêta à l'Afrique jazz. Bina Chaka. Bachini babina. Australie babina donc ils a facilité na lingala pe lisusu. Ya o musique ya ba grand kale, ya musique ya pena na lingala donc blaguité. Ils a pena to ça la fierté à culture congolaise. So biso toza wana pona tombola drapeau pe pona opesa ba jeune courage ya ko avancer pona banzembo na biso peso yoki to embaka nde bongo donc to emba pena ke banzembo ezopesa ba jeune éducation idée ya ko percer na vie na to beta loka banzembo lokola titre na ngoza loka ba vie eza na ba réalité vie eza na ba réalité so yoki contexte nzembo yoki pena ke oui baya ya bana réunion bana raison na bango donc ya blaguité donc ba yemba mambo ezo sala ke baya ya baza leveiller ya mundela obina oyo kater tala makambo vous comprendre ndeka grand kalanda obeta ndele ba obina ba oyo kate pour musique ya univers musique ya mukimo bimba oui et attends nous jouons contre wana et qui va jouer ni kilo na mukanda mara mo c'est la bonne tondima po tolobango de akala ya ba professeur biso moto professeur ça pour na biso donc et paniquer mutu te et ça va bien to le dit que professeur est accompli merci kolo mukili po kolo mukili nde men ça est mugulu so mikili ya liboso toujours visa normal toujours visa le roi mututu a dessus visa 3 mois tellement toi mon manager mon voisin un peu fort avec un congolais il y a avec un noko le roi biso master to rane me moral il y a une de qui a quitté tout ça visa au talent pour l'année prochaine on va date d'idée et ça se bien si la peine de penser c'est installé si les locaux nous doivent et ça grâce à travers un manager et à travers un boulot de oui biso na barbara na biso na nenga international quoi pona nenga pays ebimisa mo matata o ba uti wa na nenga pays ezali fali na bino ouais ti France a si bon été oh baba artiste selon ndenge mamba mukile tambola drapeau était le mandat il y a qui discussion parce que bazo qui est agence à booking ndé makambo tambola na mikili ndenge peza na il y a qui bazo agence à booking agence wana ndé agence wana ndé si bango ke biso to wana besoin des artistes internationaux Congo pe des artistes locaux bazo qui bill na fali parce que en Europe bazo Barbara na biso na full musique mais donc ba moni mais baba congolais o suba nani biso to na besoin chela biso mutu boye te biso nde bino boye bango te biso nde to ebi bango nde bosa fierté à Congo donc ba bolo kana bosa fierté à Congo libanda ouais ah ouais drapeau et pepa Congo social on a Congo ezaka na Congo mais o libanda yebi nezo matisa culture ya mboka ça compte double na kata Thessalonique ba kanga drapeau photo oui mutabia tikala na drapeau c'est pas tika na drapeau Congo mayebi Congo te ya mama nzambe na bana oui to solo lango pe déjà avant que un jour to kuta po biso to voyager la facha zui pouvoir na 2019
après kozwa pouvoir na ende biso voyager toke Uganda tite oya ba mikili donc type toti kozonga la francophonie la chose mo déjà bien mais toroya lisusu ndenge destin me mabiso tokutana naye po a comprendre pe amona pe ke azana bana oyo bazosala fierté ya mboka libanda po kokena ba Thessalonique babeti lisolo ya Congo na Australie babeti lisolo ya Congo na Shanghai jour de biso to na Shanghai lobi nango ye pazali na Chine le auto kende Chine a kutani na président chinois biso tozali na Shanghai ndela nyos na mona ka o tombolisa ba maboko wana pena wana do balanda ka bino bayedi bino bayedi biso pe bayedi Congo Mundele avaya na concert afaye bayo Mundele avaya na concert keka na YouTube beta full musique collectif au mona orchestre va programmer la festival au baba nani en luka yebe loko nini yo sala poza na petit ya oya kuyoka ko yana ba misusu ba yo ka ngo na téléphone na yo ka ngo na TV live rien na mona te même ata yo do lo ba no bo sepela mais so moni live ya live mwana mamuko na sentir rumagi o kute za DJ set ce pena transmutation pena sala ba or bari nzungu ebimisa son mayango wana na kata garage son ezalaka na kata chantier son ezalaka na jardin son ezalaka na mai son ezalaka na cuisine son ezalaka yango tobeta liba PVC etutani epesi son moko oui ya maele bakoko babeta nde bakoko babeta koko babeta misiki bongo bato akala ava basala bakita l'essence ya musique eza né à partir apparition à l'homme sur la terre nde musique ebotami donc mama kobota mwana kolela ya mwana wana soki oyoki mwana nouveau né na matoi na epesaka bachagrin kolela ya nouveau né ou bien kolela ya mwana yada ya musique eza sisi kaka na kati ya sisi wana moto amutaza na rôle na ye ou bien opartageaka rôle tobetaka biso nyonso biso na scène tosala échange ya bainstruments nzembo ezokontinue me tochangeane mpo tochange nzembo wana drum ake na milofo pena moni fulu misiki awa eloko asali na lelo awa bateo na bando bake tozobeta eloko wana ye mekokaki so okota mboka mapepe toza na comprendre te bravo yaka mama nzambe wana tolobela su te tolingaka tokopake Congo découvrir que non il y a aussi un orchestre congolais qui fait un peu l'honneur des pays bon si on a découvert toi pour balobati balingi to pia wa mbongo ya te tokenda na flute taka sokenda na flute lokota do ba to lokota to so mbongo wapi eza moto ezopela na se moni moto ebandi na se tango ebima likolo ya pasa wa boma ezabena pasa wa boma moto ezobima na se ezobandi na oyo neza boye bazakari batu bamona ngai na besoin mpona nga toluka bila tokoma tina niva faci eza facile oui manga pasi nyonso maboko ya nzambe biso loba na biso pe yango wana tomonana pena na beton po comprendre ke eza na bato ya koapuye po baosala pe fierté ya mboka na ndenge libanda kitoko eya makambo ya sika oui eya makambo ya sika na ndenge ya Congo azana mpona batutu mpona batutu baosama mbabie écologie côté ya beauté ya mutuke jamais okoko lia umela vraiment soki faci aide projet na biso ya poubelle na kini esa biso bien vraiment moto osisomela mai okokoede yo na eloko mosusu okosalela yango mais mwa bopetu kua okokangisa chassi wana mpe eya na place na kini ti lelo aketaka chassi basomba ya chassi bayana bakino mosusu bayebi yango te abwaka ne sachet na mabele abwaka sachet na mabele
nanda kuna doit faire sachet oh so ba timbe bien était comme bien mamunongo ya logique mtobumba chasa wa chefa obeta tout plastique na kini wana ya Kongo ya kitoko aso biso moto landelo to funu pela misu ga mboka te pour lelo eza sur inondation ba ya mai te na iko pela inondation poubelle ya salité au moins la salité kangi donc qui mentir cimetière côté ça c'est loin date ya Dans décembre, tobandaki. Donc date que tu es là en février, tobandi le 19 février na Italie. Si lelo totambola. Net ya boy na septembre to ana 2 semaines na Limoges. Atelier à construction après na souka to sali ouverture ya festival. Après biso ok na ouverture francophonie première kitoko ya makasi. Mais pour ça débat ouverture à bord. Na octobre tozana ba date ebele. Na novembre to ana ba date ebele bakota ba Danemark ba pays to ane kangama na ba Danemark après ko fidango na novembre to ana Canada. Décembre pe programme kini mo eza na décembre donc to lo ba ane mobimba pena tozaka ya otambola ouais. Il paraît-il fait chaud c'est quoi on to hein et là bango na kini ba ba yango te sko to ke pesa bango ba comprendre la showbiz na ndele batondi oui bachango ba comprendre au moins pena yo mo poko ta place wana pe congolais pe au moins amna ki non kotande et pour ceux d'aba che place wana ba biki ba fait de 30 €. Moi te congolais muso côté a passe nga elo na ba na full to resiste abiso ba binga so Pologne ba bi to andule so na salle festival ti to andule na salle na Australie ndule na salle ya salle lilala ya boule ya ngamona lebina na Australie ba to aloba nomo bono to ebité parce que ba bengi biso to beta ndula 6 personnes d'ingénieur na ba to bengi si biso nini yango ma pipo na komanza mana lola ya eke beti ngonga ngba 18h so 19h na no mona tama mona babala mule ando beta to ando met bana tato to bayendo mula bina ando beta ngoma wanga na sentiment na lelo il suffit wa futanga na zoki na pa parler poko 21h juste ndule bandi biso to na loge poto la tato bima ya ta bima salle bueno ngamo bena zu track nde tomona esale wana avandule otala olasi bongo bato baotondisa epuis ava tobeta mbule bandi papa rake sko ndule na biso moko na kati ya festival donc bobeti festival mais boali sur la ndule na bino moko kutu ba image na biso belende na Instagram na YouTube kutu te Instagram wana omona tourne nyonso to sala ne tata fika nzamba bien yo moko ndimagite ya tango bandi sikoyo ya tat bag na ko pa bato mais siko mo bi oh ba te ba ri ntembo wa ba wana pe lingala ti na kini ngai esanga plaisir en tout cas esanga na plaisir biso pesa biso plaisir ko